L'histoire du jour de Kina TV, la championne, mobile nanga za lokuta lokola satana. La championne, mobile nanga za lokuta lokola satana. Papa bana nanga za lokuta lokola satana. Munoko makasi na kokaka ete ato kangi maboko na poche la championne ako balusa yondo kozwa tor. Munoko makasi lokola nganga. Lokuta lokola satana. Bino moboyebi satana na lokuta. Soko ngumbameli ngai na kopesa biloko nyonso za komona na biloko wana ya kela nini ata tija limeta sala te bandeko ndeko mama lobi mobali ne lokuta lokola satana landa lisolo tokutani juste après publicité bino boboma ngai na bamasolo ya bapapa boboma ngai mikolo tokoyeli kaka bapapa kaka boboma ngai tokutani après publicité suivie. Concept TV eye na Suède na masolo ya sika kuno kokuta mama na biso afi milambo mama masolo autrement dit afi show kuno ko se retrouver théâtre ezali politique musique masolo oyo esungaka na vie théâtre pona bino ba obolingaka politique pona ba obalingaka politique musique pona ba obalingaka musique yaya awo ko se retrouver s'abonner liboke massivement okozala décité awa mwasa mayele ndako sala musala awa ezali la femme na taille S mwasi na likukuma ya sexy ya yoso yoka s'abonner po yoka lolenge ni likukuma sexy ezalaka s'abonner massivement liboke moko zala décité afficho nde makambo afficho oza danser. Voilà, bandeko, je sais pas ce qui... Et ça, voilà, salut-moi. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, qui n'a donné quand on était là. Kéma Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou n'a abonné nous sur Dikina TV. Partout dans le monde ici, quand vous allez, je dis bienvenue à nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout sauf rien, sans oublier les sponsors officiels de Kina TV. Mon vieux Benzo, à mon tout cas, ça, 4x4, double pression. Et là, je vois Kimi Makeneshi, Bana Congo, Bana Afrique, tous les 5 continents. Boyoka lisolo. Avant koyoka lisolo, nous allons dédier journée à la merveille. Lissika, notre fille, bon, notre sœur, notre petite sœur, moi, dans la biso, il y a 22 ans, presque 23 ans, en janvier, en 2021. Alors, la championne, j'aime bien défendre un bimarabongo sans maquillage parce que ngana za accro ya maquillage. Na mona la suki na tie ba fond de teint pour na robomba mo batache na na mona ka neti suki ndengeni. Mais quand toi tu te mets devant la télé et longola ngai eloko wana na kuma pe ko bima ndenge wana sans trop me maquiller donc vraiment donc c'est encore le jour où tu vas encore faire la vidéo sans make-up donc dédié ngai vidéo wana. Merveille Lous Lissika, c'est pour toi ma chérie, tu es encore trop jeune. Tu sais, il faut que tu tires la poso et respirer. Sinon, on na baride. Ba poudre oyo to chaka wana, ce n'est pas à tout moment. Okokoma na baride. Il faut accepter, t'accepter tel que tu es. Tu vois? So otali bien komona, batache nanga iza komona. Cela ne fait pas de moi la championne ou bien la champignon. Non, je suis toujours la championne telle que je suis, avec ou sans maquillage. C'est très important. À l'âge de 22 ans, au comme accro, il y a maquillage, il y a pas poudre, parce que, non, non, non. Il faut être fier tel qu'on est. Il faut être fier tel qu'on est. On se maquille, oui, je n'en disconviens pas. Mais comme accro, yaya, et que baby, ça y est, pour ça. Ou comme on a 22 ans, comme on sait la maman a 40 ans. Tant on commence à 40 ans, ça obima ne longa ba maman a 60 ans. Pourquoi? Trop de maquillage. Et bimsaka baride, et baby saka nsoto, et baby saka poso. Donc voilà.
À toi, merveille, Lissika. Donc voilà. Il faut un air moko na bende la rabino boto yo moko tozo tala ngale msusu gina li bandi na munene wana ozo tala ngako tule msu na suki lokwa chaque jour alenga na bendi botelo oui on en disconvient pas de temps en temps na oleka liboso na bino il faut nazala quand même et ça la rende parce que je vais c'est pas parce que je me sens obligé ngako makambo ne simba kati bandeko ndeko mama lobila championna mobali nanga za lokuta lokwa satana na lobi ya yo bongo na ba papa lobi la championna na seki les sola mobile azoloba kete moi si bondela polanga na ba papa bino bo umela pardon sa bino pe to kokate ba bondela pona yo zana mbetu na mwasi envoûtement la championna mobile na ngai naza penda mwasi na loba mingi te par rapport à mobali munoko makasi lokwa nganga lokuta lokola satana la championna akoyebisa yo kete na osisa mosala 16h papa bongo bimi 22h boy point te il fallait na sala yo lobaki na osisa 16h te loba yokaki mabe na lobaki 22h papa 22h nga na yokaki la championna okolingo tia na seka kosali nini otiki kaka mobali moko lokuta mobali moko compliqué mobali moko la championna vraiment oyo soki ke olobi ozwi vi na yo otie na maboko na ye akopesa tension akopesa AVC akopesa tension akopesa AVC akei awa boye na ke Suisse juste pour na weekend alobi bien que pour na weekend obenga ele msusu lundi na pokwa po ya moko esalamaka ke des fois alekani mba moko musala aye kozonga na poko mais papa oza wapi nazala wapi na soki okenda oya na Suisse oui oyisenga na oya na Suisse okende Suisse mais ezalaki mpona weekend te yo yokaka bien te nalobaki ke na osala une semaine papa yo ozalaki na ndako awa te talanga nalingaka bakanga lokuta te nalingaka moto akoselanga makambo esika okosela makambo te ngai moko kolo nzoto ngai moko kolo programme nalakaki okende azosala nini nakokende na kosala une semaine la championne matoi na ngai eyokaki bana pe bayokaki c'était juste pour les week-ends mais mobali moko munoko makasi asukisaka nga motema nakokaka mobali te nakokaki ete la championne nakokaka te mobali moko nyoka ofandi na mobali telefone sonne asololi oyoki mongonga mwasi abite yo yoka bien te obite mibali mso balobaka lokwa basi abi papa nga na yoka mongonga mwasi ozosolola mwasi te nga nde mutu na sololi na biki eza mobali za mwasi te papa te yo yokaka malamu te yo lukaka kobota problème esika problème eza te nde tofandi boye mabe la championne yo moko mokomimona yango na yokaki mabe donc akokoti so doute na conviction na yo moko ebike te na yoki mwana mwasi mais mobali akokoti so doute la championne akokoti so doute mobali nanga lokuta lokwa satana la championne munoko makasi lokola nganga satana azoza ba moto azoza mopanga matekende kaka sala boetoko azokosa yo ti okende kuna bayokanga yo ti okende kuna mopanga pampan obongami soki mbisi bapeshe balie yo po kufi likolo ya nini ya lokuta ya satana mama na biso alobi la championne mobali lokuta koyebisa aussi sa 16h aya kobimelo 22h 23h moins papa depuis 16h te yo yokaki malamu te nalobaki na osisa nini na osala na pokwa olobi weekend la championne na beti awa sikoyo lisolo oyo ngai moko na mona mobali me ndenge mobali abalusela ngai na faveur na ye nga na koma fautif mete aza pe na baningo basutenaka ye na lokuta wana akobenga vie na ye moko boma vie ata yo moko ngai moko na osola na mutu na osola na mwasi me ye jalousie na esaliki abongola mongongo ya mobali ekomi ya mwasi bandeko mobali alobi jalousie ya mwasi nde esalaka ke donc lokoyo alinga yoka mwasi nde azoyoka mwasi me ye moko ayebika azosola na mobali abila champion akoka mobali na nga te camarade na nga mwasi abengisaki mwana na ye ça faisait une année mwana wana ayenaki ndumba moko neti ya kotongola depuis Kinshasa mwana 16 ans
ba senta déjà ba bote bana mibale atika kinaki maman na bango za kamana na lobi mwana nga ya kufa na sido bente ni na yebite soki kozanga soki kaki ndumba na yebite nde ba yeko bengisa mwana wana na poto camarade na ngai cousine na ya kufela ki mobali na Bruxelles baba nde ko kende matanga moyen atika mwana ya ye jeune fille na ye ya 16 ans na ndako te nde asengi ngai habité na boko tike na ndako akoko tsami bala ko sala nini donc mwana moko na confiance na yete na memi mwana ya maboko oyo aye na simane na ye pardon talelanga bango juste kana que le bimse longi na matanga na osani na ozonga la championne jeune fille à 16 ans aye na ndako na ngai na leki na epe ya mwasi oyo mama banga botaki na poto donc mwana ya mwasi azalaki na ba 9 ans 10 ans donc bana si bakolaki donc mwana ya 16 ans misuka boy na ndako na nga toza na 3 pièces biso pe toza na bana biso mibale donc pe basi kaka na ba wana 4 balali na chambre ya bana basi bana biso bazalaki miki yanga bana bazalaki na se par rapport ya oya muninga mwasi ba onyo so mibale ya basi oyo mususu ya suka azalaki na chambre donc na chambre wana bezalaki kaka 3 filles nde balalaki wana mwana bisa suka tozalaki na chambre na mobali chambre ya bana la championne moni ba porte oyo ezalaka neti mwa kobeba mukie donc soki ofongoli yango esalaka mwa makelele ba porte ya mabaya donc soki ofongoli porte esalaka penza makelele soki olali penza malamu te okosala nini okozala oyebake kuna porte efongwami la championne nalala kaka na mbeto ndenge ezalaka nalali nayebaki teke mobali asali nini mobali esi alongwe na mbeto po moni tango bolali na chambre na banga lobi la championne na mbeto eza na katikati mobali alalaka na mpanzo oyo nga pe nalalaka na mpanzo omoni bakweti nde ezalaka munene donc ata moto alongwe okoyeba te à moins que osimba ngai nasimbaki na ngai te nasimbaki te mpona vérifier mobali mais nayoki kaka porte eningani mpenza donc efongwami nabi nani abimi nakanisaki mwana oyo yanga mwana na ngai liboso nde asali nini abimi nde nabimi na chambre nakende osala nini nakende kotala au juste ezalaki nini avant nabima na chambre nasalaki nini nawumelaki mwa moki omoni kaka olamuki osali nini ofandi lokola pe naza na mwana esakoli na ndako fali naluka mwa eloko ya kotia na nzoto vraiment na vérifiaki te natala mobali ye esika alalaki te mais kweti ka boyebi ka bakweti ya double li ndenge ezalaka donc seke setikali okanisa muntu aza wana mama alobi ke esalaki au moins peut-être ba 3 à 4 minutes la championne nabimi na kei porte ya chambre ya bana ezalaki pe ya kokangama te mais mwa espace etikalaki boye tango na fongoli porte na tuti mobali na ngai mwana ya jeune fille wana esi afandaki po mwinda ya couloir ezokota ti na chambre bana la championne mwana ya mwasi esi afandaki na mbeto donc esa lamuki afandi na mbeto bika ba mbeto étage bali support superposé afandaki esa lamuki afandi donc omoni longi ya mwana bien te donc omoni elongi ya mwana malamu te na yebi te loko nini esalemaki na ngonga wana j'ose croire ke mobali na ngai asimbaki mwana j'ose croire bandeko mama na bisa lobi nakota nasala neti nakota na porte tango natindiki porte mpo nakota ngai mobimba mobali donc porte esali neti esali nini etuti mobali natuni papa yo ozosala nini awa bandeko bandeko mobali aoluka toilette na chambre bana papa azoluka toilette yo ozosala nini awa naye na toilette oye na toilette yo depuis mokolo nini oyebi ke te toilette siko yo ozokanisa nini yaya ça va oui ça va tanti mwana répondre nga na mawa mobali abimi la championne mobali abimi na kilote donc bandeko mama na bisa lobi Palladium donc ezalaki déjà na téléchargement Palladium ezalaki déjà na téléchargement yo ndenge nini yo ya kolobi yo yebi toilette te depuis quand toilette kende koma na chambre bana bandeko la championne mobali azosala neti azoluka porte bandeko bato bamona bavanti baze abi mobali azosala neti azoluka porte ya toilette yo kanisi nini
Yo kanisi nini makanisi ne ke wapi? Na lobike na koti na zo kanisa ke naza na toilette. Yo kanisi nini? La champion na tali mobali na ya kusilika penza na kilote ya chambre. Aza ya kusilika. Yo makanisi na wa nusu kanisi na nga kama be. Yo kanisi nini kasi lobo yo kanisi nini? Moi ko soit ne sali net nini na meke ko kita. Yo zalaka na makanisi na bisko yo na likanisi no kwa na koti na chambre te yo ndo ko loba. Nisi na bi papa soko meki prison. Moi na za minere. Omoni makanisi na yo, omoni makanisi no, mobala zo yipsa mwasa, omoni makanisi no mabi, nga na kanti ke za toilette. Papa, chambre ya bano ya yo moko depuis ba mbula. Oyebi ke za la ka chambre, tango zu mwa mupaya mwa no ya koli, ndenge yo oyebi ke loko mama le la ka, yango mo ba mama, ko pesa ka pe rapport ya mwana na yo te. Poza ko exposer ye. Tango zo ba mwana lingi mibali, papa pa ko linga kende ko meka. Papa bosa ni toilette. Mais elle a dit qu'il a tes chambres, donc il parle à Dieu, mais il y a un téléchargement. Et ça, le caca, bah, ça la nini. Bah, activer. Alors, il a champagne, mon bas, la tchelanga, mon nom, comme un casse. Donc, yo kaninga ndumba, yo kaninga nini, azo chama lo bana mon nom, konanga la championnat. Et ça là qui boyo, zo mon appenda que mon bas, na qui ta chambre. Oh, yo ko sala nini na chambre bana. Tant que vous avez que la jeune fille déjà zala qui a la muka. Li kanisine zala qui ni la championne. Abalu se langa makambe koma yangai. Kengai nazo kanisile mabe vie na ye wana ya escroka lokola yote mamomoni moko il faut pas couper ça comme tout makaniso azana ngote papa. Eza makanisite. To fani na mobali ndako plus de 5 ans. Est-ce que bosa nesika toilette ezalaka mwinde ezala ki na couloir. La champion mobile atelanga munoko makasi na komi lokwa kisengi na komi lokwa zoba ya zui raison na zui tort et pourtant il pas na biso to fandi plus de 5 ans na appartement wana mwinde zo pela na nini on a couloir ye mobali na kati kuna na kati ya chambre ya bana alobi ke te abanda ko luka toilette au luka toilette za yo bite ke toki mutala mungi no malamu te na oyi bate sika toilette za ya wone na koti yo makanjine za nini la champion mobile na ngaza munoko makasi lokwa satana. Mobali nangaza munoko makasi lokola ndoki. Mobali nangaza munoko makasi lokola nganga. Na kokaka ete. Neseke na lobi soki omeki okende prison. Azana no mineur oko sala prison zana likanisite. Adasuki la championne. Asali pe sambra ya kosilika une semaine. Et pourtant nga misu nange mona ko mona ki wana la championne. Ande ko luka toilette te. Abande ko luka toilette te. Moi, non, moi, ça veut dire que non, tonton m'avait réveillé. Mon bel nga wangani. Nga ina réveillé, nga quand ça na toilette, non, que nous réveillé, nous na kata toilette. La championne, mon bal wangani. La fille, elle dit que non, maman, elle m'a appelé, c'est pour cela que je me suis réveillée. Moi, on appelle déjà le quoi, ça, moi, ça, il y a moi, on va comprendre que, boutou, no, quoi, y'a côté langa, na chambre, c'est que bien, te. Y a moi, tantina, kende, kukuta, moi, donc, il n'est longuisa déjà, y'a kobe, déjà, na somme, azoye bate, et l'on y est au salima, mais mobala wangana yuzola na mwana ana balo bayaka Kinshasa na bandoki ngana ko linga papa oko lingete mokende ko sala nini na chambre ya mwana na kilote ya chambre studio Palladium mais ça déjà na téléchargement zo linga ka ke décoller non mama lobi mobile na ngana na lokuta la championne lokuto za na likanisite ngai mokoko na obi kina tikali na lobi ke mutu to fandi ne ba mbolo na ndako ko bunga toilette ba papa est-ce que yo ko bunga toilette ya ndako no na appartement fandi plus de 5 ans porte etinde kama kana makasi yango mwasa ala muka bila championne porte wana soki pendo lali penza lobaka boya no kolamuka oyo kapenda oui donc oyo kapenda kete muta tindiki porte o senti que porte ba tindiki po efonga makana makele na koma kuna mobala lobiki azo kanisiza toilette et pourtant toilette ezata na ngambo wana te la championne toilette ezata na ngambo wana te mobali ngaza lokuta lokwa nganga la championne makambo nyonso doit ni fanda ngali suna motema te na ne bandeli na nyokwa maki mutaoye biso 16h aya obima akangio lokuta ozo yoka mobali na telefone obike te zu anonde zo sala ko yoka mungonga mwasi mengana o yoka ya tango na bandi ko bota bana ngana lobi na kokufa pona mobali te na kokufa pona eta yebi makambo zo sala la champion na kipa ke lisonte aya 20h aya nini yenda koyeba et puis na yesa na bikando tambola bitambola tambana o maladi yondo kokufa po nzamba yebi o maladi yondo kokufa
Yo ndoko kufa ngana kotikala na bana ngai. Yo ndoko kende ka no tambola bitambo ela wana. Yango ndeko mama lobila champion beta lisolo na ngai. Mobali na ngai azana lokuta moko. Kumbwa lokuta ba meka na nzoto na ye. Kumbwa lokuta ba meka yango na nzoto na ye. Uzana likanisite. Donc ya moko mutema eza kosuka. Yango na lobi kaka tozala makasi. Biso ba oto kote na mibali ya mabe, ça demande des nerfs solides. Ça demande la force. Ça demande l'énergie. Sinon, on risque de craquer. Ngai yango ezali quotidien na ngai. Ezali jour na ngai mikolo na mikolo. Ba dispute réunion surtout les kambo yo moni bo mais abalu sa on a faveur na ye. Yo moko mo yango nazali poma na komi no malade mutu bente munoko makasi la championnat de nature na loba mingi te siko mobali ya munoko makasi. Mobali ya munoko makasi bozwa niveau. Mama lobi mobali na ye aza lokuta lokwa nganga, lokuta lokwa satana. Donc yango na bandeko na ngai aimer partager. Bon mécano ko komana commentaire ba papa na ngai ndaku na yo moko fanda plus de 5 ans. Est-ce qu'on bosse na porte à toilette? On se retrouver na chambre à bana. Eh ba papa, pardon bino bongo. Est-ce qu'on bosse na? On se retrouver na porte na chambre à bana. On bosse na porte à toilette ya ndaku na yo. Point d'interrogation. Donc voilà bande ko na lingi bino a trop live eza lelo na 20h30. Lelo na nda lelo naza nanda. Rendez-vous à ne pas manquer. Merveille Lissika, voilà, tu vois ta championne. Donc voilà, il faut t'aimer comme que tu es. Tout beau, il faut se maquiller des fois et tout, mais il est caté, surtout à ton âge. Ma poudre, et bébé saka poso. Et coco miso mo bangé. Voilà, et coco miso mo bangé. Quand moi j'avais ton âge, ils allaient qu'à ma poudre et à compact, ma poudre car il y a poussière, je peux dire, il y a ba mailloté, c'est très important. Milinga yo moko, mutunyo sa yebekete, moi c'est mi bongisaka ya moko, moi ça taka maquillage, donc c'est un peu ça. Faut pas comme accro à maquillage, je te déconseille, tu vois. Moi, vous allez me regarder plus de 1000 personnes. Mais la bimisi qui bogar nangai. La bimisi qui bogar nangai. Donc voilà, il s'agit de benda beauté, ça peut benda beauté. Il s'agit pas de bima boy. Les gens na salité na ok na salate na nanda konanga. Si mon mari me voit comme ça, comment peut votre raison de pino? Pour ceux qui ont salité pinta makasi. So ils ont salité te nangai pinta na salapé na ceux qui nanga ya polé. Ils ont vraiment, bon, salité, quand je dis salité, donc, na sala qui va tresse et koufi penza ma casse. Donc, et pour na robima na penza bon, eh, pas attends, atabino moko. Ba championne, bon, kamata bisou, rendez-vous à ne pas manquer, le long à 20h30. Donc, pour tous les komata, ma kala pe komata. Donc, na lopango, est-ce que ba olambe la pe komata. Les locaux, ata lopango, yotika la te, nyo se komata, bandiko, les terrains, tout est cause à ma boule. Merci Nandengo Ebina pour compléter pour Nangaï Bakou Bisou. Allez. Concept TV et na Suède na masolo ya sika. Kuno kokuta mama na biso afi milambo mama masolo autrement dit afficho. Kuno ko se retrouver théâtre ezali, politique, musique, masolo oyo esungaka na vie. Théâtre pona bino ba obolingaka. Politique pona ba obalingaka politique. Musique pona ba obalingaka musique ya awo ko se retrouver. S'abonner liboke mama massivement okozala décité. Awa moi ça ma yele nda ko sala musala. Awa ezali la femme na taille S. Moi sinali kukuma ya sexy. Ya yoso yoka s'abonner po yoka lolenge ni li kukuma sexy zalaka. S'abonner massivement liboke moko zala deux cités. Afficho nde makambo. Afficho oza danser.